Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Donc tonton Vincent Makambol que la biso. Ya tieka maloba mais à développer te. Alors, on a plutôt développé en haut. Étalé, wana. Tom Vincent. Étalé. Étalé. Abio. Ba idée n'est et là que partout. Abi si la koma makas. Si la koma ka. Et puis ba ida si la. Azwa mona ba film ba Nigeria te. Oh mutu moka mona ki ango na film moko boy oh film moko boy za lokwa à peu près ndenge mon film à Nigeria donc Vincent mama makasi boy donc Vincent likambo yo eloba mingi cc eloba mingi na cc. Oh, Moutouba Komaka. Oh, Poutine de l'écriture. Batala. Et ça, ma mususu mona mutazo sale. Akasi le kwa batu baza tout tourner ba yebiti. Akasi tala ba jalelo. Bazé belé pembe na biso. Au moins le kwa ki batona baza d'accord na makamno ça. Mais nsoka ba se pena bango na ote. Mais po baza na ngote. Mweba lobelo ke ndingo sala bo sala bien te to yebi na que ba film ozo commencer na ba idée noté aujourd'hui na ba film ba Nigeria ils ont ba idée originale te to yebi na biso te bazo continuer ko encourager nzo keza na bato ba yebi na bango ke o komaka noté o sala no copier coller oyebi isa bilo musu souvenir alobi na été alobi te po ARTT aloba ki parti na ye oya ye oso ki vida za ki pe amote amabe angaka lo makambe belé meloko kaka o biso nso to kangi o vinya aloba ki za que abanda ko koma ba film belé na belar belé penza mais siko olie ba pesa ye ownership. En français, ownership ezali. Na français, na bosanie. Ownership ezali lokola droit d'auteur, voilà. Droit d'auteur. Il y a un film que tant bazo tia ke idée de, mais kuna babanda tia idée d'été. Banda tia ka idée kaka ya bella. Ya belvi ke yem ta komi. Po alingi bat baye baka ke yende mutakomaka. Yende mutakomaka siko ide wana balinge batiango loko apesi la omoni si la komate yanga vu Vincent pour aider yanga ba film na chaîne na bino ko ta malonga te tanga vu Vincent partenaire à vie na beaucoup na film belé pour partenaire à vie na bino akomi ba non eza Vincent mutoko a ko ba film mais Vincent yemoko si la profiter alors peut pas si la thé dans un plateau télé Vincent Yemoko aya fin na kiti pour na to so la pembe asa besoin te ka longwe pas ya si la pour lo baté pour ba ka bona pété a fin na kiti alobi si la komara makasi yonde mutoko ya na idée mais ya zui de wana développer ngo mutu mususu azo koma ba idée yo babengaka ba assistante na ba société ezala so boki neti réunion ba mi kondi ba komara ba résumé eza musala na musala ya assistant personnel to musala ya secrétaire eza na ba secrétaire mususu ba jouer à double rôle assistant et puis aza pe secrétaire au même moment ba kendane na ba réunion yende mutu aza chargé ya ko sala résumé eza lokola na tribunal ba greffier nde basala ba musala wana bomona ke greffier
a participaka na ba audience nyonso po ani po il faut ça la résumé il y a procès juge ça la résumé procès te juge après procès to après audience wana il y a ko n'est pas greffier au komaki au sala qui résumé yine mto sala ngo ceux qui parti au lobby a commis ceux qui parti na mtu sur lobby a commis ceux qui peut juge à lobby a commis et sili tango audience aussi là tango bazongi na kati nde ya ozwa abandi kotala ana lobaki bona lobaki parce que tango loba idée mtita réseau uta eza spontané et bana mtu ezo couler yende musane ya wande ya okoma Vincent prononça qui ont bien alba qui ont bien a machaki ba monta lobby si la koma makasi okoya oyepe na idée nao a développer mon pays très bien talaka bafandi na producteur bafandi 19 ba se rendre compte que comme il y a une heure na horaire ba salela qui est et les qui a débordé bourré de temps là de talents bourré d'idées et là na ba tunsusu ana ba idée belé ana besoin ya canalisation tout le monde a aidé à canaliser mais au même moment azoyeba que telle personne nda sali boye ya monde tolingi te yoso bénéficier na mayela baninga likona ngo ozoyiba ya baninga mususu na ba chaîne ba mususu peut-être na langue yo talika idée eza bien po mon temps toza kola toza taba film en Nigeria toza yeba langue à l'époque tu yeba na biso anglais mais soko bandika kotala film kaka na ba image kaka ndenge lisolo ezokendele o comprendre que moto azaki boya bali oyo mwana bango oyo mwana banga kamena batama be basali complot ma papa idée nyonso yangwana bango peut-être bakokozwa désert mais idée otika na ndenge wana isa idée originale noté normalement il fallait qu'il bela comme idée tirée de ozomon to film écrit par mais ya koma kaka yi siko Vincent a lobby Claire a lobby ba idée na ye to ba idée ya sila jamais okofanda o lobby ke nga idée na nga oyo to film on atalaki ya sila oyo natalaki on a film en Nigeria moko to na mona on a télé et on a bordir et ça là peu bien te yo ba film les alaka et kokana film en Nigeria moko et kokana film ya mutu mo natalaka bato belé soki na TikTok kunande ba consommateur ebele za ki bato belé bakata ba mo ba parti ba tia ngo na TV ozomo ba tia ngo na TV bato belé na TikTok ba sala ba réclamation ana ba lobango mais film oza ko film en Nigeria mo pe mutu pa tia na titre mais jamais toyoke loko wana na ba film asila ezalaka na ba film à belle vue ezalaka kaka na ba film à belle vue et loko wana vini pa lobi yango alobi il a beaucoup écrit il a beaucoup participé mais on dirait musala na ye ba pesi yango penza prix we senge ba tusu ba loba yo linga nini belle vue za ya ye non. Et ça na bato mutu moko alobaki ni papa wemba babi baze embela bande ko yembisa yete nanga bando tekela bango banzembo waze kwa zo tekela mingi kofi banzembo ando tekela papa wemba pe banzembo c'est donc que ça na bato oyo bazana bango bakoma banzembo bango bakoma ba filmer mais tant ba pesio yango okulibate ke nga mutu na komaka te okulibate ke mutu eza na bamisie moko boye base retrouvera na même nzembo je crois papa yemba yembi na misie mosusu ayembi je crois moko na banga ya comprendre ke parole tele mutu atekeli nzembo po yango mpe ka atekelaki nga baidée eza original te yo mon ami idée tirée de mon se batie neti ba écrit ezobima il faut que ça sincère et loko yo zuité et loko bimi na mutu no moté idée tirée de ba koma toujours wana idée tirée de ezaki kaka yango kaka nde vini abande ko senga Bellevue à reconnaître que ba idée nyo soit na ba film ne za rapenza ba idée nete ye pa tsaka participaka mais yo linga ka ko tout fait ka baninga
oza ko étouffer ka baninga. Ce n'est pas bien. Ils ont bien dit. Na sepene lo moko Vincent Lobi si là a éclairé bato belé. Bozo imaginer ba comédien mususu bazala déjà na poto. Tant ba yoke événement ya si là ba se porter volontaire. Ba bi si là na événement na yo to zanga te. Parce que ba yebi que l'événement wana si là na visibilité. Si là na visibilité ba profiter ba sa nini bazonga lisusu na monde ngo ya ba théâtre ba réseaux sociaux. Na koya émission moko après émission pour na Caleb. Visibilité. Parce que oko sa ba film qui toko oyo oko sa ba film mais so vous avez la visibilité te. Moya mutata la yo ezate. Moya mutata lo ezate. Mais malgré que si là azana bato asiazui na poto bana na ye ana besoin amata ye mote. Ce que j'aime chez si là c'est que amata ye mote tango mata na batu na nzela moko mata na batu na nzela moko omoni na sepeli hein parce que ko fa na batu mabe échanger si la nature na été eza na batu mususu ka fa na batu mabe mingi au monde a changé a komi moté a mabe alingi suku aider batu te alingi suku za ouverte Marina la baloba ngoti abisi la nda kunizaki ya batu nyoso. Si la changé n'a été, elle n'a pas changé. Elle a juste changé de personne. Elle a trouvé des personnes de confiance, des personnes oyo akofana bango sans qu'elle l'inquiéter quelque part. Parce que ne na moni ninge si la zo se comporter na michou. Elle va te belé ba ninge ba kota moi qui jodi ça y na michou na ye. Na sepel na Vincent. Ndinga martelé lokwana. A martelé lokwana lobi ezana batu belé. Baso finga SB maison close. Baso sa lokola kaka sila ye aza ko utiliser bana au profit na ye. Oh ye moko sila atikala ko sa kindumba te. Ya Gabi alobangoti. Na monde théâtre ya Gabi si la lo aza na producteur moko te autombola musapina lobi si manambeto na pesi au rôle azate abi biso nyoso to bima na ba producteur mais si la te si la zala bongo te siko ye moko si la zala bongo te abima na producteur te abima na mutu moko songolo pakala te ya théâtre abima pe na comédien te abima te malgré que ça le moko mutu afanda na Dubai au moins mikolo kombo le ko mutu afanda na Dubai et ton Vincent ton Vincent en tout cas éclaircir makambo kitoko éclaircir vraiment makambo il était temps que eloko ne loko ezala placer na place nango eloko ne loko ezala clarifier na place nango hein si là elle a juste changé de personne. Elle a trouvé des personnes qui lui ressemblent vraiment, qui ont le même objectif, par exemple la même qualité. Elle a juste changé de personne. Bozo imaginer SB makambo et moi makambo belé SB zako bima tant ndika zaki mais le quoi ndika longwe batu basali nyoso baloba ke Michou moi na moi sopé Michou ça fait moi combattu belé. Et toi, ils ont dérangé ma casse. Et toi, ils ont dérangé ma casse. Ça dérange vraiment. Il faut beaucoup prier pour Michou, quoi. Il faut beaucoup prier pour Michou. Et toi, la Michou, ils ont dérangé. À changer entourage. Si la lobby, ngai, naza nga o naza. Mais je ne vais pas rester avec des personnes de ma génération. Si vous allez bien à SB, il y a de jeunes. Si la génération, aza quoi ba ya na biso. Ngape, naza ba yaya ya ba bombo. Parce que nga, na Hollanda da ba quarantaine. Mais ba bombo ebele bazana ba Hollanda ba trentaine. Et ça la génération moko na katikati wana.
Oh, si la zolanda ba cinquantaine. Donc, si la kiti na génération na biso, a kiti sous na génération, oh, baza na se na biso, ba trentaine. A kiti sous na se génération, baza na ba vingtaine. A kiti donc, a travailler na génération nyonso. Et puis, a tse ba monte kazu ba mon le quoi, ba bizezete, elle les a approchés. Approcher bango du moins du côté professionnel si là elle est professionnelle na sepela qui na approche il y a Vincent lobby bako okuta na basali 1 heure 2 heures 3 heures na 1 heure 2 heures 3 heures wana si là qu'est-ce qu'elle a à voir elle se comporte comme une maman, elle se comporte bien, elle se fait entourer bien. Mais du moins, na moment elle travaille wana azawana azako assumer. Tant makambo ba théâtre ici, on a mtakot na mutukane. Qu'est-ce que la vie de ci là ou la vie de toutes ces personnes là ont à voir avec ci là? Il était temps que quelqu'un s'élève, dise toutes ces choses là tout haut. Kobanda na makambo ba film ya ba Nigeria. Yimo ka ke na mti musika pe dire ngai kutunde na zabwe. Na film moko ide na nga na so ngona kati ya toilette. Nous avons une toilette. Mais ba matériel, ba équipement, on a besoin. On a ça filmé, wana. Naza on honte. C'est que ça filme ndengeni. Et ça filme ndengeni. A confirmé que bébé là, to yebi na biso, ba filme nous ala au salarisation originalité. Et je pense que Vini ana makambebele alobi na on a TVT mais alobi penza alobi poti Vincent le babongo c'est que c'est très dans la libanda bon ils en ont un peu mabete mais ça va que comment kaza sincère tu ne peux pas en quelque sorte belveza lo kwa moyibi lo kwa moyibi ya yiba ba film ba muninga sali be fort na sali film na ye yo yibi ali o tie o changer titre. Plagiat, voilà, c'est ça le mot. Plagiat. Problème est que bato azofa na bango nde baso sunga été baso encourager na ki plagiat na bango parce que eux aussi baza na bango ne loko ya ko apporter l'été ba gaillard zéro ba ne loko ya ko apporter les belate ba ko apporter les ni baza ba gaillard zéro baza na kaka pour il fallait sa famille na e moi 50 moi 100. Mais ce qu'on prend, c'est que nous avons condamné pour attendre la paix na belate. Pour les loyers au Vini. Vini au Lobamo. 5 ans, azo pesa ba idée na azo kon ba film na e. Mbazo bimisa été. A obimate. A vu place au te fallait qu'il ba pesa e place na yé. En récompense, il y a moussala na réponse côté. Comme salaire, il y a au côté à Bellevue, il y a mon salaire à Bandé pour sala. Ba pesier place wana te. Ba pesier le coût wana te. Ba honorer à sa juste valeur te. Différence est ça entre Vini na tonton Vincent et ça que si là c'est valoriser les talents, l'apport que quelqu'un apport ya mutuno so meme pas na si la bi ko valorisant. Différence y en wana. Et que film on a sur Gaëtan. Moi j'ai vu Gaëtan pas comment filmer la SB. Bah idée belé na ebi sous-titre mais Gaëtan ça comment de filmer. Mais baka nanyo yo ya gabi alobe longa bi Gaëtan nga comme film on t'a payé cette opportunité wana tu parce que tant yo comme film il faut payer le comédien. Ou na idée na commis s'il a participé à fouti ba comédien film et continue na SB. Tant que tu as commis écrit par ngana mona ou Vincent nani Gaëtan ta comme film ngana mona ou non mona ba idée belé mona Emmanuel ba idée belé Vincent si la mais continue na chaîne si la si la bénéficié na le coup mona mentor azakabongo ozana idée neza original plateforme eza wana oye nango afuti mbongo non si la haza je ne sais pas elle est extraordinaire cette dame na bande koloba likambu ya babombo
Nande kolobango. Si là, a sali nyoso que a se retrouver na génération ya ye, génération ya biso, génération ya ba trentaine, génération ya ba vingtaine. A se retrouver dans la génération. Parce que principe, je pense que ça n'a pas vingtaine. Ce principe là, mon colo, à cause ça n'a pas 22 ans, 23 ans. Ce qui pendait belé ma casse, il 25 ans. Ah, mon colo. Maintenant, si la salle moi, on a se sentir bien, à se sentir à l'aise. Quand on a bien principe, si la y a lobby. Oui, na SB kutu bana mibali babenga bango basila. Na SB même bana mibali babenga bango basila. Pour tel Jérémy Chabani, ils allaient na ba débé les kana na réseaux sociaux abenga Jérémy kutu yi copie conforme yi pas le oui, il donne na les asila mimika bon, je dis mimika bon, je pense baozala. Baozala. Toutes ces personnes là veulent quoi? Ils veulent non seulement soutenir de Konamango, parce que les billes marquées à l'extérieur comptent double, mais aussi c'est pour la visibilité. Est-ce bien ça déjà visibilité? Qu'est-ce que s'il a fait? En dehors, il y a des camarades naïfs ou bakoya. Habiter la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a des personnes au bazan SB qui ont pototé. Batikala po qui ont pototé. À Salini. À privilégier banana yé. Parce que ceux qui sont en bateau, il faut promouvoir le bosso. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors que non, jamais tu peux faire du bien. Vous en avez 5 nandaku, ou en a lipaka à 5, aux 5 lipa no pesi ba voisin pour ba no baliani. Pour banana no baliani. Il faut commencer par les enfants qui sont à la maison. Il faut commencer d'abord à faire du bien à tes enfants. Elle non bien. Et puis à Saliango, na ordre d'arrivée. C'est-à-dire que na ba obati kaliwana. Oba on a chance que les pototé pas produire na mam sur scène. Boza na patience. Parce que tangu ba Naomi, tangu ba Grâce Fita, tangu ba Gaétan, ba Flavien, bazaki na SB na ba ona tangi Kongo te mais obo yibi bazaya kala parce que ça na ba tususu ba koti karaté bazalaki ata na idée moko teke un jour musala théâtre oyo tokendo la production ko voyager ko kende poto c'est autre chose mais ko kende poto na cadre ya musala c'est aussi autre chose ko kende poto na cadre ya musala c'est ça les lengi moko ondimate. Eza penza lengi makasi. À ça, on a ordre d'arriver. Pour aller à bateau, bana sima que ndenge eza bo bino piso boza pe na patience wana. Eza ka patience te. Eza pe que il faut rebattre la secret professionnel. Eza pe que il faut la respect. Il faut respecter les aînés. Il faut respecter ton travail. Bah nous ekozala. J'avais vraiment beaucoup aimé attitude ya Naomi Lo quoi. Naomi Lo kwazaki harcelé. Naomi Lo ko basali nyoso babimisa mwana mwasi o Naomi mabe babundisi makasi babundisi Naomi na ba façon nyoso o mutu ko harceler mutu po mutu asala que aza bien te nyoso. Mais Naomi a tenir, non seulement tenir, a bombi salité en ndako na ye. Parce que na famille nyoso, ils ont les bas. On fait tous des crises dans nos familles. Naomi elle a été sage. Ceux qui l'ont nachou, alors que na postara été pas répondre. Anga tia sous Naomi na Michou na ba contradiction. Moment dit ba gérer en sagement. Et je en plaire terre. Parce que ba hebi que awa ceux qui to salaire kombo ya mama na biso nde osambwa. Kombo ya mama na biso sila nde osambwa. C'est-à-dire qu'il y a des enfants ceux qui ont la capacité ya ko gérer loko wana pona o protéger secret na bango ndako basalaka. Et on a su Naomi le qui poto, elle mérite.
Elle a été patiente. Elle ne savait pas que ça, la théâtre, et comme c'est un niveau où il y a comme si que ça, la théâtre, et que ça, la yelelo, a un visa professionnel. Visa professionnel. C'est-à-dire que les gens qui sont poto, que ça, la moussala, mission de service, que représenter Mboka, na Mboka Libanda. Ok, que représenter Mboka. Ok, que représenter Mboka. Donc, na sepeli, na approche wana, tonton Vincent Sali, il était temps que tout le belapé lokwana, le kambuya ba idée. Il n'y a le bâté que ce qui, tu ne peux pas, non le non parti où. Tu ne peux pas s'étirer la gloire toute seule pendant que tu as de personnes qui ont commencé avec toi na ebandeli. Bazala wana batuana, baida yo, bazala kawana. Et nous le bâté que ceux qui chaînent wana eza chaîne na yo, neti nga boy. Eza kanangate parce que nga na sala ka analyse, ba abonné na nga, ba nilashu, ba mesana na nga moko. Ya Bellevue, eza te que Bellevue a fan da liboso écranté, a osa l'analyse tende biso osa l'analyse beauté. Bellevue a kendaka yibi ba film ba Nigeria kuna a commis a poni ba personnage ba ye. To mutu moko a commis film ayo laksa ye a placé bateau a fouti ba acteur ye na tournaye olazo misa ascenseur lokumu na mutu ele idée ya film wana ndenge si la salaka ya kolinga lokumu nyonso ezala ye. Tu ne peux pas vouloir être chef et se dire que je fais tout ce travail moi-même. Après Nasuka, au Pessi Batu a pris à l'Okuta. A pris à l'Okuta, kaka na ba rôle. Mais na moto akomate. Te. Olingi lokumu nyonso. Ya batu kokoma. Ezongela. Donc yo. Ozanga idée. Yo koma chaque jour. Boutou mo itongo pourquoi tu n'as pas de repos. Vraiment tu veux nous faire avaler vraiment que bah filmer non c'est quoi ta chaîne na yo yo mokondo salango. Donc on est lo msu yo salate. Olala na kokoma, olamuka na kokoma. Ma chérie. Il faut être sincère hein. Maman quand même des autres mabimabo. Ils ont fait place dans quelle catégorie? Ils ont fait place dans quelle catégorie? Na sepele nelo monton Vincent le bel lobby. Ba millions de millions ya ba vu o ezo salema na SB tona les abako de SB. Mutu moko tazan asa sala ona na YouTube. Na yebi ke Vincent a yebi ebele. Masa ko éviter na moko bo soka lobi likambo. Ezana ba retomber. Mais ce qui est sûr, il aurait donc il fallait qu'il mutumo kwa zo courage à lobelo kwana que ba film asila eza ba idée originale kaka ya sila te mais ya bato baza tout autour na ye. Ah sila il y a des personnes qui sont comme des bonding of joy. Donc Nzamba créé bataboy baza ebelete baza mingi. Nzamba créé spécialement pour la boule de joie. Il y a battu belé. Si là c'est une boule de joie, il y a battu belé. Boule de joie, il y a toute une génération. Génération yaye, génération kolekaye, génération nabiso, génération assez nabiso, génération assez nabiso. Bundle of joy. Ya bato. Na SB, tout ça, t'as un problème de mon côté.
problème à ta mon côté. Toi, tu as problème monté. Toi, tu as problème en soi, na té. Toi, tu as problème à songi té. Toi, tu as problème de qui a écrit quoi. Parce que, et la yom to komi, c'est ma joie. Vous comprenez? Et la yom ta komi, c'est ma joie. Et c'est moi, et ils ont un canandako. Et c'est moi, ils ont un biso. ezala yo mutu sala eloko wana ezaka esengo na nga ezala nga muna sala eloko wana ezaka esengo na yo ezala donc asali système oyo ya synergie bato ebele bazala oloba Michou penza mams a permettre ye asala chaîne aya koyiba mams succès bato bayambaki kuna na aéroport bayelaki Michou bayelaki Michou bayelaki Michou te bayelaki Sila. Mais bien sûr, s'il faut préparer relève papa pe lombe bazalaki ti Sila ba remplacer ti ba maman Bomengo ba maman Chako ba Mindondo Sila ba remplacer Jérémie baye ba sur relève mais Sila bazaka Jérémie azo régner Sila pas zo régner Sila zana C Jérémie zana C ya Sila. Mais il faut ba Michou te ba Naomi ba Nayel bazala pe ba génération montante oh ba koya ba timo équilibré. Mais non vous voulez quoi? Ceux qui même ça étouffé bango qui vont remplacer même ça peut étouffer bango te il faut tia bango à exposer bango c'est-à-dire que mutna mutu abanda komi lengele mettre le pas parce que moi na muke soko botier o lengela c'est comme si la salle bon o lengela ya on indica comprenait quitter parce que si la bande ko lengele parce que c'était encore un enfant c'était encore un bébé mais à un moment donné bakanga moi na te ko kanga moi na to kanga moi na nzoto te il faut tika mwana anguluma akweya atelema atambola tanga zuma ko yozo surveiller c'est ce que même se fait à surveiller kaka mam il y aura un moment bon mon que Michou Naomi Nayel Awa Priscilla Grace Fita Flavien Guetta kuta koma déjà Guetta komaka Emmanuel pas ça mais Guetta peana Flavien penza il y aura un moment bon mon que mam ça comme paiement atikali mentor et je pense que il y a un sala si la au sala azo impacté à un moment donné article la mentor azako observer azu plateforme ne suku ta ko ke opema na poto yako ke opema na poto calmement asali pe musalabi maintenant là je vais aller me reposer azo mentorer bato de loin ton Vincent zawana yemo pazawana atie bana na ye bana ya Sila ya mwana bato insistera toujours que oui comédien mususu bazali il faut travailler avec tes collègues mais faut za la peine na ba fruit na yo moko nazoya na émission mo kala mingi tawa c'est bozu o bozo mususu lelo pa na makamba théâtre na osala 3 émissions bozo na la NG officielle parce que ça m'a kambebele ya oloba surtout pour na Sila idée na c'est long à comprendre à ça que à former à tirer les Michou mu comme ça wala la bola muki Naomi pe na ile kutazada na ba compte Facebook na sala ba blo na miki na blo na miki azotika malembe et aux à la génération ba grâce luzolo nde bango bosani ba rozwa relève ba komi génération wana batikali ba mentor bazo coordonner na musika baolandela mwana ndenge nini mwana nga eozala esengo po Sila azara déjà na esengo na bana na yimo kutaleki de mission zoloba bana na nga wana ubufena bango te mami mansanga abi bano ufena bango te si bufena bango bomona nde ba se comportera bomona bo sepena bango elle-même elle est en train de cette chaleur là d'amour là de maman l'amour maternel pour ses enfants elle fait ça
Elle fait ça. Elle fait ça. Et Bongo Pino. Et Bongo Pino. Na. Ce que je vois Vincent Zoloba. Au moins, la Moutoumouboé, elle est très satisfait. Aux autres sentir que ça, ce n'est pas la bouche seulement qui parle. C'est le cœur. Donc, Vincent Zoloba, makamboé ou t'en a katia motema. Ah bien, t'as écoute na tiki bilom pour partenariat na ngana sila ezo et au pesa makasi. Ça prouve combien à chaque fois qu'on dit quelque chose sur Sila, et ça là qui est passé. Parce que lui au moins il connaît la vérité. Quand des gens s'assoient pour dire que Mam Satine Darabana, Basala Kindumba, bah il est pourcentage. Il aurait fallu un Vincent pour venir éclaircir les choses en disant que si Lazare patronne, si Lazare patronne, jamais si la aloba mon kazara patronne, si la mon Congo, belvia za mon Congo, mon koya bandundu, mon koya ba Congo, ba nyonso, ba bien ba Congo, mais si la afanda tamko mon côté, aloba kina patron, Vincent Moutalobi. Vincent Moutalobi. Vincent Moutabimisi. Vincent Moutalobi abi. Si la patronne. Toka moi kaka. Michutaka mama nalingi gloss oyo. Nalingi loko boy. Nalingi periko. Nalingi loko. Parce que pour accompagner un niveau, c'est que si là, elle se comporte suffisamment bien envers cet enfant-là. Oh, Mams, Michou, aza penza mwana na ye. Aza penza mwana na ye. Ya ubakisizate. Donc, pour moi, na Michou, accompagner na niveau wana. Ingeloba que Mams alakisi ye bolingo moko boye ki sali que moi no akomi très à l'aise ya osala makambo mosusu envers ye. Oui, et na niveau ya si là normalement akokai ko se comporter bon côté. Oh, Vincent Lobi aza suffisamment na la patronne. Mais ce qu'on le bête qui patronne les liboso, quelle est sa relation avec les gens? Quelle est sa relation avec ses enfants, ses collègues, s'il faut mettre l'argent devant? Aux moments locaux et l'autre côté. Aux moments locaux là, ça va moins que rien. Or, ils ont un blond sous bon ils sont baratés. L'amitié ne s'achète pas par l'argent. L'amitié ne s'achète pas par l'argent. Ils sont maman en bonté. Voilà si là, à soi richesse naïe, qui patronne naïe, qui boye, qui si là, à tiapemé, abimaye, humaine, maman, artiste si la bissalo. Amitié en liboso. Et malheureusement, il y a un homme qui a qui bat ton sous-sous. Bazora l'audacité. Qui sont qui les commis. Ce qui est d'ailleurs normal. Parce que mes parents ont vu mon but. Nous aussi, nous avons été enfants. Tous allons rappeler banat. Tous allons rappeler banat. Ils appellent ma bêtise, nous sommes tout ça. Papa n'a pas l'objet. N'attendez si moi non peut être. Et c'est normal. Il aurait fallu un Vincent pour que à relever un peu mon panti belé. Il aurait fallu un Vincent. Alors tout haut. Tout haut. Pour comprendre que quand tu y es un leader,
okoki ko étouffer baninga te. Tu ne peux pas mettre seulement toi, toi et toi. Tu ne peux pas vouloir yo ozu baida baninga ou comme si en ya yo. Ozu ide no quelque part, olingi ba lo bakeza yo. Olinga remarque te, olinga batwa bateke mutu wana. Il aurait fallu un Vincent pour qu'il a rétabli la vérité mususu sagement. Pour que tu comprendre pour que nga lelo na fa na kiti nanga na sala 40 minutes depuis na bande ko loba malobezo si la ngate tellement makambo ba kezaki tellement profond rétablir cette vérité là si la kuta ko maratin de pas comme na Vincent Betty Bordi Rabi au moins biso jamais au fan de lui que film wana ezo look like et kokanana isa le quoi na ba ressemblance té parce que des idées isa ba original isa ya moyibité isa ya copier coller té isa ya plagiaté isa ya tirer des donc et pourquoi ça non peut ya tirer des mais yende soit comme rata quoi sur originalité il aurait fallu un Vincent pour que Lelo tout soit confirmation makambebele. Et celle qui n'a l'ingé sous même si ma casse il sous parce que cette dame elle est tellement humble. C'est son travail, son aura qui étoile. Ils ont dérangé. Ils étaient tout très mal à l'aise. Mais dans Yoso Vincent Lobaki, atika le konnier grandeur à Bélaté. C'est ça la guerre loyale. La guerre loyale, ce n'est pas détruire le travail de quelqu'un. C'est ça que okum sa ya yo, ondi mape muninga. Et l'ongoli yo kozala yo te. Et l'ongoli yo, o yo zate. L'ongoli yo te. O l'ongoli te ozala pe ozala kakak. Yamunde loyauté. Yamunde loyal, combat loyal nandenga musala. C'est très important. Gingombe. Papa Serge. Au monde basala ka débat loyal, ils a j'ai tenté. Ils a aussi ma petite vidéo té. Ils a yangoté. Ils a yangoté. Ils a offendu au kumisi muninga. Mais au lobby vérité, au garder d'unité à muninga. C'est comme ça. Il faut apprendre en haut. Des beaux fans de tout rappel. On a besoin d'apporter les côté bagaillard 0. Bagaillard 0, 0, 0. 0. Pion. Yaro. Bela sala émission. Bimara mini. Ils ont skills. Balobeli yango balingako. Ndimara baninga. Ndimara ba idea baninga. Travailler na baninga lokwa ba collaborateur. Kozo baninga lokwa ba misala na te. Parce que yozo opportunité mo quelqu'un. Ko sa moti. Tout ce que Vincent dit c'est par amour. Ils ont par amour. Bimara sa l'émission. Joa ba coaching. Ça n'a rappelé ma pré-émission. Au préparer d'ailleurs la question, tout le monde a ma réponse, au corriger même ma faute. Et ça là, ou bien. Nga, so m'talobelo, na joa na sens négatif. Parce que ça a ma critique, nous j'étais à la négative. Ça a ma critique constructive, eux comme ça, que yopé, ou évoluer, ou comme il colo baki si un plus, na vie na yo. Et ça très important. Trop même. Bon entendeur, Saline. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. Notre guerre est loyale. C'est comme ça que ça doit se passer. On a notre leader. On a notre second leader, on a notre troisième leader. C'est comme ça.
il y aura toujours la première personne dans l'histoire des leadership. Et cette première personne-là, c'est Sylla Bissalo. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.